kokita na Congo te atelemisa peuple congolais kuna na kati parce que ayebi ke bakokanga ye mabe oya bandaki kosala kotia bato na prison nenga bandaki kotia pe koboma bato bandeko nanu oyebi yango te bakata liboko na yo eke sans anesthésie peso punition ndenge pesaka boyebi bakonzi ndenge babangaka na kati na filme bandeko kobanga ezali kosala akokita na Congo te yango afandi na kati na poto aya kolalisa bakongolais pongi na kokita na kosala boye na kokita tozali na dongo tozali na mbandaka tozali esika boye akosala eloko moko te esika kaka pongi ya libela oyo azali kolalisa biso bakongolais pongi na banzi papa na biso Honoré Ngwanda oyo bino bolobi apariko bandeko oyo baza kotia motema na apariko bino nyonso bozali na kati na nkoma Honoré Ngwanda kosala eloko te pe akosala na ye eloko te na banzi commerce na bango basalaki na ndeko na biso Wari Matingu oyo muyibi oyo lisusu ya koteka ka ba passeport lelo soki ba passeport a Congo ekomi kosakana na yango bandeko boyebi mutu oya salaka ba passeport biométrique boyebi bien ya solo bandeko tala esika o bazali ko bebisa be étranger bazali ko kota na ba passeport biométrique o ezali ko sala makaka na ba membre ya pariko bango mutu basalaka yango ya solo bandeko tokokufa ti wapi peuple congolais bozana confiance ya mutu oyo jamais akosikola mboka lelo to bengi bato apariko bakota na kati na radio bapesa ba argument na bango bazali ata na ba argument te bakoyebisa bino nini ba promesse bapesi biso 10 ans ngoyo mwana ndeke nana kotaki na lera koti na pouvoir il faut to longola ye to bengi ye mwana ndeke to bengi ye taximen to bengi na bakombo ebele azalaki mwana lera kotaki na pouvoir elongi ya bo mwana mais sikoyo azali kokola mandefu ya pembe pe bimiye suki ya pembe pe ezali ko bimaye botala elongi na ye ndenge akotaki ndenge azali a développer ba puissance na ye pe emati akoti na ba monde oyo ba mokolo ya mpombo bazali kolakisa bakengo wa dondo baseti yale bato ebele balakisi ye nzela kaka oyo bangwanda babandaki kokende alors akomi plus fort esika oyo bazali koloba ke toza na sefa toza kobunda nani wana kotisi ye na sefa abima soki lelo ba papa na biso Honoré Ngwanda bazalaki makasi bazalaki na ba relation moko ba relation diplomatique oyo na ba pays mususu na banzi balingaki kokende Eduardo Santos Denis Sassou Nguesso président ya mboka boy na lingi renfort mais lokola bazali asumbana nganda bazali asumbana nganda bandeko esika oyo bandeko babebisa basumba partout yo banzi pays nini frontalière oyo ekangami na Congo ba pays voisin ba pays limitrophe oyo ekangami na biso pays nini ekoki ko soutenir Honoré Ngwanda po azwa pouvoir parce que ba pays nyonso tu wana oyo ekangama na biso ba boma basala bakuya tro akokotela wapi botu nanga akokota na Congo Brazzaville et par ya Denis Sassou Nguesso bango moko bayebi ndenge masolo ezalaki Denis Sassou Nguesso na lisuba bayebi bakokota wapi Nangola boyebi ndenge babanaye ko soutenir Savimbi pona Eduardo Santos bakokota wapi boyebi sanga kote bakota ya Soudan kote République Centrafricaine ou bien kote nini bakokota oyo bango esengeli bakota po bakote wana nyonso basumbana nganda yango bomoni ke lit na biso moye bato baede ye ezalite bayebi kaka muto soki ye asumba ya tro na nganda muto akokotisa ete bon akokotela nzela nini na banzi po kota na kati na mboka ya Congo il faut za na mwa ba pays wana mwa bien ye akokota nzela nini akokita kaka mbala moko na Congo yup soka kiti na Brazzaville nani Denis Sassou Nguesso asepela
ya solo bandeko eloko tozali komona ke liti na biso na kati na diaspora ezali tellement ya kolala mais peuple congolais lelo bandeko belé basa koyebisa nga balobi ke DSV Diana sur le photo de vous pertale ozali mutu oyo ko libérer ba congolais pe ba congolaise mingi en captivité esika o bakangami na kati na boumbu esika o bazali koyoka message ya lokuta ezali ko passer na ba radio périphérique bazali ko ba bo solo te na kati na diaspora radio moko te ekosala appel de fonds ebenga ba congolais boya ko cotiser mbongo poto sana bitumba ndeko na ngai soki omoni radio na kati na diaspora ezali ko benga bato boya pesa mbongo pona bitumba na banzi bitumba manduki basomba kangolo kola nguba te manduki basomba kangolo ngola nguba te jamais bakosomba char de combat na ba 50 euros na ba 100 euros ekomata douane nango keleka na wapi bon bosomba minduki bosomi na IRSS douane nango bokokende kokitisa ngo na mboka nini manduki bosombi awa na poto bon ekokita wapi na aéroport nga congolais yebaka te bosomi manduki abokita nango wapi aéroport nini bokita nango ya njili ya bulungu to ya mbandaka bokita na aéroport nini bosombi awa boza na avion te bokita na aéroport nini na bachar na bino bokota nango wapi tala esika congolais atunaka te bon tozo ba pays nyonso ba pays voisin bokopere na pays nini oyo ko soutenir bino bosoma manduki na kati ya pays na bango na tango bokosoma manduki wana ba pays wana ezana ba impérialiste oyo bazali ko konza bango bakondima congolais yebaka te tozalaki na manduki ewitaka epai ya bato basalaka manduki bango nde soki bapesi yo ndenge bapesa ndeko na biso Jean-Pierre Mbemba oyo tolobaki ke Jean-Pierre Mbemba azali na armée Jean-Pierre Mbemba azali na basoda Jean-Pierre Mbemba azali na hélicoptère ezali na mbongo na yete ezali na contrat ya ba impérialiste bango basinyaki ke topesa yo osala semblant lokola ozali kobundela mboka oyo papa na biso Jean-Pierre Mbemba oyo alobaki j'ai accepté l'inacceptable yango akoyaki na kati na motambo mokosomba manduki ezali teke na ba 20 euros na bino boko contribuer na ba radio perroquet boko contribuer na ba radio oyo lobaka n'importe quoi pobo sikola mboka ndeko moko akotela nga aya koyebisa ngai ke manduki basombaka ngo na mbongo oyo bakotia cotisation ba congolais tala esika bato bazali na poto na diaspora on dirait bato bazali na kati na Afrique baza kokosa bango na un simple individu babimisi mosolo na bango bazali kolela ke wapi mbongo yango bachar bosombi te wapi mbongo yango manduki bosombi te bateni bandeko bolanda bateni o bandeko baza kolata te ezalaka nango ba 20 euros ba 25 euros basapato ba 10 euros bikoti ba 10 euros maneti ya mwindo ezalaka ba 3 euros ba 3 euros 2 euros ezali wana babwaka kango ya mipiko congolais soka moni bato balati maneti ya mwindu na bikoti ya vert to bikoti ya rouge bavimbani na basemulu ya poto bazali koganga congolais alobi oui tozwi vraiment bato bazali kobunda moto akobunda na poto te moto akobunda na terrain esika oyo tozali koloba mais congolais esika zali na ebite complexe d'infériorité to ebite soki ezali nini lokola to bandaki ko banga ba gendarme na kati na Kinshasa soki omoni kaka mutu na teni na maneti ya mwindu directement omoni ke libération mais bandeko bato ba teni maneti ya mwindu bakota ebele na kati na poto oyo na basi kutu balataka yango na ba botine na ba maneti bango tu wana. Est-ce que bon libération na biso ezali na batu o bakoko lata ba maneti bakoko lata ba tenia ba soda oyo bakiti na terrain te jamais bandeko balandaka information ya mboka na bière na maboko na cigarette pe na musuni ya ntaba na munoko pe na telefone na litoi na yebite moto wana zali na posa nano musuni ya ntaba ezalaka elengi na munoko cigarette ezalaka bien Sorozolia musuni ntaba o fumé masange zalaka bien pour bakisa lisusu alors na trois biloko o ezali sentiment ya moto est-ce que moto soka sana biloko wana na maboko na nzoto na ye akolanda information koto musuni ntaba na maboko na munoko aza kolia koto yo cigarette na ye na mulangi
ya nini oyo tozali kobenga moscadeur lokola congolais alingaka soka yoki kaka eloko wana elangwisaka akimi mbango ngala amelaka kaka moscadeur eza combien 1,79 €. Eza nango cherté. Mais congolais soka yoki kaka moscadeur akokende mbango po ayebi elangwisaka bamisusu bakongolais babolole bakomi kozwela yango ekomi lokola ke avant akende kobeta litumbi na ye il faut amela moscadeur yango omoni ke na bamarche nyonso tu oyo bato soit disant ke tozobundela mboka oyo akointimide mutu na mutu molenge ya moscadeur na maboko na cigarette na musuni ya ntaba na maboko esika oyo information bato baza kolanda yango te bato bakomi koderape na ba message na bango o basali kopesa ba message moko et non patriotique ba message ya haine et non ba message ya kosangisa bato wana ezali ba message ya division esika oyo tosali komona na kati na diaspora ndeko nyonso tu oyo alandaki biso na mpoko malelo esengeli ateyama na oyo elobami na kati na radio moto akobangisa moninga te tosali koloba pona Congo na biso Congo ezali mama, Congo ezali papa. Na mabele ya Congo, lokuta toko dévoiler yango. Na banzi bande kotobeng saki batu ya pariko nyoso ba yete parce que bazali na ba argumenté oyo bakoki koloba peuple à comprendre bango. Soki honoré Ngwanda azana besoin ya libération abimisa mbongo oyo ya yiba atie yango basoma manduki akopere na ba mindele tozwa libération wana toko ndimae. Ya solo bandeko toko lekana na bandeko moko na moko toko pesa 1 minute na liloba na biso mpamba te toyeba ko clôturer émission na biso message autopesi ezali clé moto akoki ko démentir yango te na lobi ata batu ya pariko bazali 50 nga nazali ngai moko na ko débattre bango donc na ko détruire bango na débat ngana bango na banzi na sali na interpeller tous les patriotes tous les congolais o bazali batu ya pariko to sala débat face à face ngai na bango na moni ata mutute nazali kozela débat oya kokota ngai na ye botikela ngai na ye moto akota te na écraser ye na nyata ye na bamba ye na mire pamba te bat na lokuta bakolonga biso te peuple congolais libération tour leader nyonso muyibi to ya lokuta soki abimi en tout cas bandeko toko nyata ye ya solo bandeko esika oto komi na suka émission na biso toko leka na topesa papa na biso Isaac Maloba nde toleki na mama na biso mise mpe toleki na bandeko misusu pona kosala clôture ya émission ya mpoko malelo na banzi bato apariko ete ya bino bo tambola malamu bolandaka te ke po bapapa na bino basala na gouvernement ya Mobutu esengeli bo soutenir ye mais non biso nyonso tu tozali bato oyo Congo ezali ya mutu te oyo bino bokoki kokatela biso Congo ndambo bino boswa parti ya munene non merci toleke pa papa na biso Isaac après toleke pa mama mise eboto. Merci mingi papa DSV na ndenge opesinga maroba na mpoko lelo na sepeli mingi na ndenge kukundulaka hape biloko aboye po kolobaka na CC ezali mabe esengeli makambo nyonso ezala na likolo ya mesa oyo lingi kondima mérite ya moninga te ezali motema mabe ndenge eutaki kolobama awa bande kuna biso ya pareko bozali bande kuna biso tozana posa na bino boya kape kopesa biso ba argument na bino peut-être ekosalisa biso pona lite o tozana ngo mais ko batama izilingi kosilisa likambute me véritable lite esengeli biso nyonso tokende kolite na kati ya mboka comme ba oyo ba mipesaki mobimba na bango pona kowa pona ekolo ndeo bazolite na kati ya mboka merci mingi nazongisi maloba mboka na bino esengeli biso nyonso lite na biso ezala concentré sur Congo merci mingi papa DSV. Merci papa nabiso Isaac vraiment na intervention qui toko ya solo ya mpimbo ya bato mayele na ya bato mayele mpamba te otei biso tolekana epa ya mama na biso mise to pesa eli susu liloba ayoka biso boto papa DSV boto balandi nyonso bayo kota peut-être sima nazaka na conseil mona ko pesa na balingi ya Congo bana ya Congo oyo balingi koyeba makambo ya Congo kokolisa mayele na bango internet ezali bolandaka pe ba intervention na biso ezala bato ko poser ke bango ba question ce qui makambo eza clair te na mito na bino bomeka ko fungola boza na discernement ya politique ya mboka na bino po ba mboko bino bofandi boyeba politique nango ndenge ezalaka donc bozali pe na droit
ya kozala ba question boluka bato bomoni ke bako répondre bino po bofungola mayele na bino po bato bakosa bino lisusu te na kati ya Congo nazongisi maloba Papa Des. Merci papa mama na biso mise zala na biso toujours tomoni ndeko na biso côté biso na nzela ya singa malgré émission na biso komi na suka mais to yamba ye to pesa ye maloba